Congolais. Ça c'est la deuxième fois ou quatrième, cinquième fois que je vois cette famille. La famille congolaise ici, à ciel ouvert comme ça, la belle étoile. Bazakola là vraiment libanda. Na yebite pona nene totu na bango nano. Pourquoi tout le monde a bango libanda? Boye maman ko yebisa biso problème nini? Toza misala te, toza pe na ndako pete. Siko bona la kawapi. Toza na ba station tola msu na police station. Ya ilbo tamsu to ya ya yovi. Dabola la libanda. Yem na jipi to lali do so ka to zima kasi to na betam, je pense au mona na station na engine kuna to lali. To na station. To na station ba to mona to sengi ba pesi biso to lali. Na mpe fala de. Sola te to senga ba mai. Atelo a rolia pe ma to senga ka to so ba bilamba na ba station to tandi ana balaba to tanda na ma place ko. Ba ebi biso to tanda. Sikoyo mama siko soki bato bali basalisa bino bakoko atteindre bino ndenge nini lokola bozona la libanda mais mutu akoza besoin asunga bino ako atteindre bino ndenge ozona numéro ya téléphone te numéro ya téléphone te totekaki téléphone mpo toza na moyen te toteka ngo mpo tozata moyen ya koliaka non mpe toremplace te bon place vraiment oyo mutu bato akokutela bino ya mwa fixe biso ka awa tozala aso tofandi ya moya ye koto toki na ngambu kuna so tuni bato wana batekaka wana na bamécanicien na bamona na biso tosonda na mosuka vraiment eza pasi mingi vraiment ezali pasi mingi bandeko na ngai comme vous le remarquez ngai son rival molobeli non seulement ya bacombattant mais ya diaspora mobimba komona mama vraiment boye congolaise mama congolaise famille na biso ndeko na biso congolaise tala mwana nano mwana bébé boye mwana mokie boye baola libanda na jeune fille na ye baola libanda pendant qu'il y a des Congolais au baza ba millionnaire il y a des Congolais baza na mbongo ebele il y a des Congolais au bazo lokelo wa kosala na mbongo bande kotela famille yango soki lelo yo sungi famille ya boye oyebi combien zamba kozongisela yo oyebi combien oli ya mbongo ne bebaka na ba musicien et bebaka na masanga et bebaka na bakamwa boye c'est vraiment une famille à prendre en charge ndeko na ngai soki oyo eza bilamba to note na bilamba ozo teka mana ngote yo tsumo tongola ta tsumo. Alors vraiment ça fait mal ce qu'on a na souci ya mama te ça la la souci ya mwana na ye so za na souci ya mwana te ça la souci ya bébé tala mwana kitoko boye vraiment atabino moko ndeko na ngai yoka mawa lokola baza na adresse te benga sans rival wana 100 red wana 200 red wape ni sika oyo koko tia bango ndeko benga sans rival namonaka bango mingi awa lelo namoni bango so 15e fois nde etike ngai natuni bango ofi namona mona bino libanda tro eza nini nde aexplike ngai boye alors ndeko na nga vraiment lisalisi nyonso oza na yango benga sans rival vraiment nakoya kopesa bango yango na image napesi bango yango na filme yango mpo ozala sur ke mbongo na yo ekomaki lisalisi na yo ekomaki esalinga mpasi vraiment bacongolais nyonso boza partout dans le monde même na poto même partout bosunga libota oyo ekosala mama kombo nani mama bone nani sambo wa congolaise ya Kinshasa congolaise ya Kinshasa munyanga ndeko na biso munyanga c'est comment nani Milka Sambo ah oui vraiment ça fait vraiment mal bandeko esalinga pasi esalinga posa kolina vraiment tosunga bandeko encore une fois tosunga bandeko son rival numéro nanga boyebi yango plus 27 82 76 29 444 0027 82 76 444 merci tokutani mbala ya sima merci beaucoup.